l'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatigué. Na année 2026, on peut, azan l'issue kokumisa, perfection de n'engager de saganate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi l'issue na n'engager de saganate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibavion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA a conquis 34 mokoka na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon sepelici. Et ça m'a posé bien ça tes hommes pour la info ngala journal pour na peuple jeudi et là na bota minuto font la journal pour le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mbakina cité à l'Union africaine, ministre d'État au développement international et à l'Afrique ya Royaume-Uni oyo ayaki kotalisa soutien ya Royaume-Uni pour na ko intégrer territorial ya RDC. Lisusu chef de l'état Bobakeya akobaki masolo na ba chef coutumier oyo baza ko participer na misala ya etaliki communication ya forum national nga koloba sur des affaires coutumières nyonso za kolekana na chapiteau ya palais du peuple na dîner oyo episamaki na occasion wana tobeta bongo masolo etali président ya assemblée nationale honorable Aimé Bozi oyo a organisé qui moko na mercredi 4 mars réunion ya bureau pour na ko préparer rentrée et assemblée nationale où eza prévu bongo pour na le 15 mars. Héritier mo pas détail. Président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a présidé qui mercredi 4 mars 2026, réunion ya bureau ya chambre basse, na perspective ya rentrée parlementaire. Oyo ezali prévu le 15 mars 2026. Session ordinaire Oyo ezali kofungwama le 15 mars et ezali ko exiger na bureau un certain nombre ya ba dispositions organisationnelles et stratégiques. Natina wana président a fixaki orientation générale ya misala. Oyo ekozala bongo principalement accès na contrôle parlementaire, fondamentalité ya session ya mars, pe nyonso na ko tenir compte na contexte politique, interne pe international, économique, diplomatique pe social, ba grande ligne ya ba priorité oyo ekozala bongo développer na discours ya président a ko prononcer liboso ya ba invité na cérémonie d'ouverture, a insisté ki mingi na nécessité ya kokotisa ba question spécifique oyo ezali lieu na ba travaux parlementaire na perspective wana président ate accent mingi na rationalisation ya travaux et longo na attention particulière accordée na ba initiative législative na tina wana près de 80 initiatives législatives ekozala enregistrées yango ezali kobakisama na ba initiative ya contrôle ba question d'actualité ba question orale avec débat pe ba mécanisme mosusu ya contrôle parlementaire session oyo ekozala consacrée na audition ya rapport ya institution d'appui à la démocratie, la Commission électorale nationale indépendante, Conseil supérieur, il y a audiovisuel, il y a communication, c'est ça que nous avons Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sur le plan méthodologique, président et Assemblée nationale a insisté na adoption, il y a schéma, il y a travail, oyo ezali ko viser, ko intensifier contrôle, il y a finances publiques, puis les sous na quatre institutions parlementaires, na niveau il y a gouvernement pour na optimiser, ba résultat ba travaux. À souligner qui paie importance, il y a retour effectif, il y a élu après les vacances parlementaires. Natina wana président Aimé Boji a instruit Kester Mingi aye bana koza ba disposition nécessaire pour na ko assurer retour serein, il y a député nyonso pe lokola amélioration ya cadre de travail na bango ba membre ya administration et longo na ba cadre pe ba fonctionnaire ya assemblée nationale. Pour na oyo etali contrôle ya institution ya l'état mingi na matière ya maîtrise budgétaire président na registre ya amélioration ya bonne gouvernance a instruit na rapporteur ayeba na kokomana avant projet ya calendrier débat et orientation budgétaire pe mécanisme oyo ezali prévu na 13 lois relatives na finances publiques pe le sous jusque là ezali appliqué yango ekozala activé pour et permettre na Assemblée nationale aye bana kokotisa na budget ya l'état ba tant nyonso ya population pe ba député ba ye bana ko assurer représentation débat oyo ekozala couper examen ba rapport ya ba vacances parlementaires na souci ya ko renforcer pertinence ya efficience pe ba travaux na ngambo mosusu jeudi 5 mars bureau akoko ba réunion et longo ba membre ya gouvernement oyo bazali impliqué na secteur ya finance pe ya budget pour na ko évaluer
budget exécution ya premier trimestre ya année na niveau ya ba recette pe ya ba dépenses publiques pour être vendredi Assemblée nationale akoyamba chef ya gouvernement pour na échange elongo na bureau autour ya agenda diplomatique mingi penza na oyo etali ratification ya ba différents accords internationaux. Commission électorale nationale indépendante Sénat Mukuse Yango et sali bon calendrier et réaménager bon calendrier pour la élection il y a gouverneur peu vice-gouverneur il y a province ya Sankuru Bolanda. Ndenge calendrier ezali réaménagé pour na élection ya gouverneur pe vice-gouverneur ya province ya Sankuru et uti kozala rendu public na ndenge décision numéro 003 bar CENI bar AP bar 2026 il y a le 12 février 2026 la commission électorale nationale indépendante CENI a publié depuis mokolo ya mercredi 4 mars 2026 décision numéro 004 bar CENI bar AP bar 2026 oyo ezali kolobela publication il y a liste provisoire, il y a ma candidature, oyo ezali déclaré recevable na élection oyo touti kotangela bino. Liste provisoire ezali publié pe affiché na secrétariat exécutif provincial CEP CENI Lusambo oyo ekozala bongo disponible pe na site web www.ceni.cd. Na suite ya chronogramme opérationnel etalisi ke élection ya gouverneur et vice-gouverneur na province ya Sankuru ezali le 4 mars 2026, publication y a liste provisoire, y a candidat gouverneur et vice-gouverneur y a province y a Sankuru. Le 6 mars, qui nous le 7 mars 2026, depuis y a recours en contestation y a liste provisoire y a candidature, liboso y a cour d'appel y a Sankuru. Oyo ezali d'office cour administratif d'appel le 9 mars 2026, qui nous le 15 mars 2026, traitement, il y a contentieux, il y a candidature, et pas il y a cour d'appel, il y a Sankuru. Oyo, ezad office, cour administratif d'appel le 23 mars 2026, publication, il y a liste définitive, il y a candidat gouverneur, puis vice-gouverneur, il y a province, il y a Sankuru. Le 4 mars 2026, qui nous le 31 mars 2026, et Kozalabongo, accréditation observateur, puis journaliste, et na secrétariat, exécutif provincial ya CENI Lusambo le 24 mars 2026 nous le 31 mars 2026 accréditation ya ba témoin na secrétariat exécutif provincial ya CENI Lusambo na province ya Sankuru le 7 avril 2026 élection ya gouverneur et vice-gouverneur et pas ya ba député provincial ya Sankuru publication ba résultat provisoire na assemblée plénière ya CENI et affichage par bureau de vote le 9 avril 2026 Kino le 16 avril 2026 ba recours en contestation ba résultat liboso ya cour d'appel ya Lusambo oyo eza d'office cour administratif d'appel boye le 17 avril 2026 Kino le 23 avril 2026 traitement ya ba contentieux ya ba résultat le 24 avril 2026 proclamation et résultat définitif. Natina wana le 24 avril 2026, nous le 26 avril 2026, notification et pas ya CENI, ya ba arrêt ya cour d'appel ya Lusambo, oyo ezali bongo d'office cour administratif d'appel. Vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba Aza, député national élu ya Mbanzangungu, ye ako inauguré ba infrastructure et belé samedi 7 mars kuna sur place na Mbanzangungu bolanda balita ya elima oyo ya Fabrice Ndombi. Mobange na événement, babengi triple événement na ville ya Mbanzangungu na province ya Congo central. Bosimba rendez-vous oyo samedi 7 mars 2026 ville ya Mbanzangungu eko vivre moment moko inoubliable, moment moko oyo nanu ba monate pour na développement na bango sous le haut patronage ya son excellence vice-premier ministre ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba oyo azali autorité morale ya Union congolaise ikona mokuse ako inauguré ba infrastructure misatu ya liboso ezali pont Nzenze oyo ezwami na rivière Lukozi pe lisusu pont Mamambizi oyo ezwami na quartier Loma bako inauguré lisusu
cabine électronique moko babengi mukokode toujours na quartier Loma ba ouvrage oyo nyonso ezali pona ko renforcer mobilité ya population pe ko améliorer accès na électricité afin que population aye bana ko vivre na ndenge ya malamu wana ezali cadeau signé vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba oyo amesana kosala biloko ya kitoko pona population ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central population oyo epesaki mandat na assemblée nationale boya ebele pona ko témoigner avancée significative pona grande communauté ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central boyoka rendez-vous ezali semoko samedi 7 mars 2026 na ville ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central boya ensemble toyeba na ko célébrer ba avancée oyo ezali komonana na ville ya Mbanza-Ngungu biso nyonso totonga ville na biso ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central boye ibulamu pona bana nyonso ba autorité locale ba tata ba mama basi pe bana ba autorité coutumière pe bato nyonso elongo na ba force vive ya ville ya Mbanza-Ngungu rendez-vous ezali pona bino samedi 7 mars 2026. Honorable Maotwene élu à Selemba Ouya Kitaki na venu du 24 novembre pour na évacuer mituka nyonso eza kosala ba accident côté kuna oza pe ko créer ba embouteillage. Reportage. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala baaccident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe baaccident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko molobeli ya peuple honorable Maotwene papa Selembao très attentif azwaki mbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pona évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazangaki te koloba boyi. Merci epai ya honorable Maotwene nde nasali effort po mituka nyonso oyo elongwa tala biso ba mama toluka mbo na prince donc mituka ne evandaki somme bana bazokende classe bazodevier macadam donc honorable napesi merci mille 2 mois, plus de 2 mois, on l'a monté. Pour tout le monde, honorable, Mahon, aye sugo lelo na mabele, ayo sa intervention mutu elongwe. En tout cas, pour na papa la biso Fati Bedon, awota la pata soutenir. Pour na mabele la biso, déjà ba député Mahon Mutweni. Asale fort pour mutu elongwa. Soki yete bela adolo makamo mususu. Yemoko pe papa Selembao, dit les responsables, honorable Maotwene, a précisé qu'il y a un micro ya Info Lingala. Biso, on a mal à la population, on a tout représenté, on peut défendre l'intérêt na bango. Tant on a ici, na problème oyo bangé, tout ba camion, les alliés abandonnés, ba camion accidenté. Ils ont abandonné na balabala l'État pour créer ba bouillage. Nous avons obligé il y a se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et il y a comme un ministre et ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous avons équipe naie bazali à la place pour salam sala pour évacuer ba camion pour na comme mango na fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente où il y a ville où assisté à l'évacuation, nous assisté à l'évacuation, il y a un camion où il y a opposé, embouteillage, mais sécurité dans la population de il y a Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotwene et longona population na ye ya Selembao, bazala kami balete, kaka yemoko honorable Maotwene. Bélève, il y a deuxième coupe couture, il y a complexe scolaire Maman Pemba.
baza kosala kitoko bongo na atelier pona ko préparer ba pratique na bango la dit la nouveau détail. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, toujours en avant, ba pratique, ils allaient kosale manandenge ya kosakanate, surtout que ba atelier, ils allaient vraiment ba atelier moderne, bien équipé, ndenge visionnaire na yango honorable, Nerombungu yemoko, azali ko disposer pour na encadrement pe formation ya bana, awa tozali bongo na ba élève ya deuxième coupe couture, bazala ki bien encadré, et pas ya ba encadré na bango, na kati ya atelier, formation ya mokolo, ils Kibongo, kouye kola kotonga, jupe droite avec fente, nyonso, il est kaki vraiment kitoko, explication ya malonga, et pesama qui peut pratique, et zala qui vraiment bien assuré, pambate na complexe scolaire Mama Pemba, na ba atelier na bango, surtout ya coupe couture, ba machine, ezali ébélé, élève, azali capable ya kosimba machine yemoko, sans pression, pour na kouye kola ndenge ya kitoko, kusangisa pratique, elongo na théorie, awa tango ba yekoli kotonga, bango nyonso bazalaki na esengo pambate bazwaki vraiment matière oyo ekoti bango boyoka moko ya baélève ndenge azali koexpliquer na micro ya Info Lingala. Aujourd'hui, nous venons d'acheter notre robe qui est une robe droite avec une fente devant qu'on a achevé en mettant les tissus satin sur la partie jupe avec des perles et dans notre partie corsage on a fait des motifs qu'on a aussi garni avec des perles. Et dans notre partie dos, on a mis une fermeture à glissière. Donc c'est pour ce nous tenions à vous remercier le visionnaire Nerombungu pour vos belles œuvres. Construisez des écoles, des ateliers qui ont des machines qui permettent aux gens qui n'ont pas de machines chez eux. Nous prions les bons dieux pour qu'ils vous accordent une longue vie. Ndenge kaka tomesana koloba visionnaire honorable Nerombungu atie ba atelier ya qualité pour na ba élève nyonso ya ville ya Kinshasa ezala ba école nyonso ezali nzinga boza na problème ya ba atelier ezala ya coupe couture to pe ya nini bokoki koya awa na complexe scolaire Mama Pemba bana na bino bakozala obligé ya kosimba machine moko mutu moko pour na formation na bango eponi na yango école te na complexe scolaire Mama Pemba. Formation à qualité, surtout pratique, wanande ya bango. Pour nous permettre de voyager dans ma condition à Kitoko, compagnie africaine des réseaux CA, Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal isus kokubisa. Perfection na ninga kosakanate na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ninga kosakanate mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati ba avion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour na ba destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ba client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi. Nzela ya lemba yimbu surtout ya côté ya kokada iza kobeba makasi côté kuna boye bake pona kolekala côté kuna iza mabe makasi rapatashi. Nasepele moi. Commune ya Mongafula mingi peza population avande na quartier Lemba Yimbu pe ba quartier misusu na commune ya Kisenso bazali konyokwa manandenge ya kosakana te likambo etali nzela mikolo eleki epesaki bango espoir pambate avenue de la paix tango etongamaki ezalaki prévu ekatisa pont Lukaya ekende ko contourner tina Lemba Yimbu ekende ko kota na Njili brasserie po na ko rejoindre première entrée ya Njili boye nyonso wana esuka na yango na nzela lelo pont Lukaya kuna na Mongafula ndenge ezali kokabola Kisenso na Mongafula ezali ya kobuka na solution ya population ezalaki mwa muke pont oyo babengaka pont Zoé etiama kuna penepene ya carrière kasi etikali lelo abandonné ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mituka moyen eleka na nzela oyo ekoma na Njili brasserie ezali société botela bino moko potopoto même ba moto ba 3 pneus pe ba véhicule ya minene eza na difficulté ya koleka na esika oyo population azali kotambola kaka makolo situation oyo ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te na passage ya ba reporter ya Info Lingala boyoka population ndenge alobi nzela oyo ndenge amonaka bato mingi ya cimetière oyo balongwaka Kisensu
balonga matete bayo kunda nzela na bango yango ta bayaka na ba DCS na ba hospital baleka ba sentiment ta bakoma awa sentiment sila bango mwa bakiti moya kokei ndeko na bango na cimetière eza te mais so nzela oyo eza bien omona nzela cimetière yango biso toyelaka kinkole te cimetière kinkole te ko cimetière kinkole yango ezoke otonda mais koto pe cimetière munene eza koto nzela oyo ezoyele bato comprendre nzela ezoyele bato alors population awa baosuki makasi faut gouvernement ezwa le devant ya kobongisa même oteme bakare yango eza kolinga bato baonyokoma makasi bakare elinda plusieurs fois ezala bamoto ezala banini omoni meme kare omoni wana batiaki kayasi ya bato baperde yango donc il faut gouvernement ezwa charge ya koya ya kosokipe babongisa nzela nimo bomona mokonzi ya mboka bakatastrophe bamituka eleka te pepe ezoleka te donc tala nzela ndenge mpe parceke biso moya mpe tovivre eza te mpo banzela kaka toleka yango bamituka ntongo bamisala bamamu nyonso nzela na biso yango mokonzi ya mboka donc tala vraiment nzela donc ekomi biso bina mpasi population aza na elikia ke baautorité bakosala makasi mpo na kobongisa nzela oyo surtout ndenge rocade ezali kotongama ekende korejoindre mpe rocade mpo na kofacilite circulation ya mituka mpe ya population kasi ndenge etikali boye pasi na pasi ezali kokoba na secteur oyo poto balonga mpona bana mineza potiva mpe mokolo kokomela yango bisaka santé ya kitoko Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakay. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap. Voilà bon provision météorologique ndenge climat agro climatique pour la saison agricole ya 2026 ekozala na mois ya mars avril pe mai. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février mars pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba peboye bake durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisake ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Nous allons communiquer l'écologique pour la lecture. Famille Kassinzi, Monsieur Kassinzi Frédéric, président intersyndical et finance, Monsieur Alexis Kassinzi, directeur de ressources humaines na Banque centrale ya Bandundu, pe famille nyonso baza na makoyebisa na baninga pe bayeba na bango liwa ya mama ndeko na bango na kombo ya Séverine Kassinzi ye akufaki bongo depuis mokolo euti koleka. Programme ya matanga ezabuyi
Vendredi 6 mars, veillée mortuaire ekosale mabongo na salle Miséricorde o ezwami mingi penza na avenue Mobutu, route Beto Congo, référence arrêt tunnel ya Arche de l'Alliance. Mokolo ya samedi 7 mars 2026, Nzoto Amoué ekobi mabongo na morgue ya hôpital ya Njili. Pe bokundami ekosale mabongo na cimetière ya Kikole, Nouvelle Cité. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Kasindi. Bozalaki ebele mpona kolanda info ngala juna peuple na peuple ku sepela usa merci na Francis Kanza loko kazaki bon na sima caméra pe na montage elongo la Fabrice Lundombi concours rédactionnel ya grâce pour Baluzolo héritier opinion ma superviseur qui juna ngala minute pour ce rendez-vous ko zali ko au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'enga de fatedi. Na année 2026, on peut, azon lissus ko kumisa, perfection de n'enga ko sakanate, na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bon di melange lendi lissus na n'enga ko sakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye. Ah CAA mo sepelisi.